eza na bato mosusu mpe na ndenge mabe te bazomibenga mpe bapoutine de l'écriture bato mosusu baza baexpert bango moto aleki bango na scénario ok monanga boye oyeba te nga na ya deuxième fois na mona bato mosusu baloba po bamoto bakisi mosusu babi bakisi ya bajete makaya même na groupe sans souci azalaki jete avant na bota tobaki makaya akanga nzoto ngai ata comédien ye ata swinde nga toyendeni esimba te nde bamosusu bayaka ti na tournage azwi bilamba no na scène ake nango nga tozwi elamba nanga na scène okekuta obomona ebungi esika obomba yango ebunga po baancetre nanga bakulu nanga bakoko nanga nandimaka bakoko nandima kutime baobeta yo makokoma na nzela ti akside okufi yanga nseki bakanga to bizamba bakanga tayo vena so moto aye olwenge tout ça ngako na oyebana nga te yo mokezwaka retour nao okezwa retour no mpo nga nzambe akotola baza mpe baya bazwa baretour bazala bango baoya oloba te soni koma osala bango spiritualité mpe esalaka na théâtre oui makasi ok ata na musique ata na bale soki oza na spiritualité te ozala zoba eloko nyonso mete eloko eyelaki ndeko na biso buibui voilà ya misu na ye na bichi wana ngata yangi po ofali tokenda bango ok ote tokende producteur ma nyonso bo soki okomi na bichi wapesa bino mbongo na bino babite nga fo opesanga mbongo na ngai awa eye awa na tiki na bale après okei kuna sutu po yaki brazzaville okepoema ok nga nakende na nga te nafanda ye na nga mais so aye muta spiritualité alinga komona ok obike bato bakanisaka le mosusu bazwaka bilamba ya bui na tournage nde toyoka lisolo epanzana bazwa bilamba na ye na scène yango baboma ye misu bayiba ye succès nde peut-être toyoki kozala akisa oza déjà grand ok déjà grand ntango totanga bagrand baotala o batista comprendre babongisa te voilà yo kanti ekoka porter le mosusu bavie ata bavie yango attention yaya ngai de loko monga nazelaka mpona komeka na nga kosinga makambo na internet otie na miniature olambi yango kitoko alambi kitoko atie na miniature simo ya mosika fo balela ye nzambe alonza tvt bakokango ndoki te yo na etu te Et voilà, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Analyse sur avec Tonton Irano, les tontons les Abakouk. Et merci aussi à tous les Abakouk au Bali, partout dans mon climat Mobimba, beaucoup de et bien pour la émission Oyo. Et tu es là, toujours information au temps réel et surtout beaucoup plus que Pesabino ou les alliés assurance à Golobaïte vous consommer produits dans la boîte SB. Et pourquoi pas na baye o balingaka ko se détendre na cinéma uti kayu uti quelque part obité stress elinga mo mingi tika ngai na seka tika ngai na zo mo leçon et to tindi bino bokota mingi na SB bo consommer ba produits na ngambo ya les Abakouk de l'SB to zana nouveau film ezawana na kombo ya Ndokito prophétesse ou déjà famille bazo sepla makasi balobi qualité et conception maramuni sur les cas bien dans ngambo pe ya SB international autour de la maison mère et tout ça pe na film qui to résoudre bientôt là tout aussi ça film na biso silence complice en tout cas bato bili bazo sepla kaka na divergence ya ba couleur balobi sila abimiseli biso bato nyonso toluka kala bazongisa biso na elengi et merci aussi à maman Zozo na Inde maman Elimbizi hymne national sans oublier maman Fimayemba ya mami longo masha monene tolembaka te makila ya mino na ngai et puis na bosani te mama katika niki oyo azalaka na niveau ya Canada tozali lelo na Saint Makaya mayuma oyo bato ebele balingaka ye balobi kulutu yaya baleki
oyo alingaka na ye problème ite azala na bango faut tcha ya na bango balebele ya na bango balebele voilà c'est ça c'est tomonaka yo te na ndenge mabe te na ndenge vraiment ya bordure bamaitio miniature nde tomonaka mpe bandeko no mosusu bacollègue mosusu bamatia baminiature baya na baproblème na réseaux sociaux yo côté wana tozwa chance wana te ezalaka dia quoi bon biso tokobenga yango chance parce que biso bapanzisa yango tolingaka mingi ke matière ekota bokofinga c'est trop mais matière nde ekota mpa na yo matière ekota tolesaka biso te tokolia mokoni na nkombo na yo mpe ndongo osala nanga émission boye nayebake na liboso batebeli ebele batia bango baminiatire wana oyebata azoloba nini bamoka wana botalaki nga naloba nini nga naza ya na bango batebele sotomemi l'esprit te na nzambe nzambe na nzambe bato ebele ye soki esikaki makaya afingaki mutu eza mpenza nzambe na mutu basalanga mabe te nasala mpe bato mabe te ndenge oza boza mpe apa nzambe elomwa mabe te ozonga mpa na ona pali ozwa o te apa na yo awa chez moi te na ndenge ya kuludimba te me na ndenge mpena yeche yo na paxel apart wana oza mpe donge kilongo babea kilongo donc oza na esika mo mosantu voilà donc ntango nazokota déjà mamutu ya boso te etikalaki nga libanda nayebi te baradar ntango kobima mpe boye oyo mpe epusa pembeni ya te loko totutanaki naza na vraiment béni po comprendre ka naza béni pembe na saint notre tonto na ndenge mabe te ezodépendre na ngai eleze mpe motu te tonto na biso ya babaku ya na yo nga tonto abaku tonto abaku te na collègue ya tonto na sens ya bafanatique ya sila babakuku soki oyo tonto na bango mpo mama azali tonto mpe azali nga na tonto na bino nyonso voilà ya bato nyonso balingaka théâtre voilà bafani ya sila bafani ya Jérémy Chabani bafani ya Kevin Sidney Sudiata bafani ya Lava bafani ya Omari mutu ya tourné bele pani bafani ya sila bafani ya Belleville bafani ya batutu donc bo bachao na parti pute tokende mpe ya bien voilà na donc net bafani ya bato nyonso balingaka mosala ya malamu oyo balingaka te voilà ntaleki na te bazofinga comprendre pamakaya bato bakokomprendre lelo ke ozotalisa biso ke oza net oza na parti pris moko te ndenge théâtre ekomi lelo donc eza na parti pris pourquoi mpona nini mpona nini na biso bekenga na nzambe nasalaka bato mabe te basalaka mabe te poso peut-être ndeko moko afani mpe ya Vincent Toulouse notre tonton tourne mpe biloko ne moko boye ok namoni déjà collaboration eza kitoko ozalazala mingi te me kala ezalaki mwa tozwaki yo mpenza te tozwaka chance wana te ndeti na ngambo ya sila tozwa mpena chance ke olekaleka mwa to bayebaka te onga babengaka nga na tournage te onga bondenoki ngai nabenga ti non eza te ke oyebi te eza pe te ke o te nga libabe non elo mosusu ta mosusu casting ndenge basalaki na scénario wana boli wana bamoni te eza elongi ya masasi te c'est ça sikoyo babengao masasi nde oyo te eza elongi ya papa nsakala babengo nsakala ndenge ntanso omoniki elongi eza ya makaya te eza ya makaya te eza ya videlo voilà nga wana mpenza na nionga nango te babengi nga te nafandaka bona otala me eza mpela bato mosusu Belleville ndeni ko petit sœur abieta yaya boni osila ndeni wabie ndeni nini otulo te ya na kobengo nofana voilà oniongi mpe te oleki mpe émission te oleka na mission pourquoi par rapport po mosusu bakoma casting ya ye mbongo na ye kamera ya ye alobi ke yo irano te kotourne talanga première neti eluka liboso tata mwasi ya bana nani sila benganga max
tant na kebo na kekuta na sepele makasi pona ga kuta ba charlotte. OK. Na kekuta pona beta na vie Ngalufa. Voilà. Nathalie Boulou Mopanzi. Yemoko Mams. Toi là on benge selo na na jouer moi na odibli ba bien. Beckham azawana. Donc amona ngamona mona na se trouver. Pour nga pa na linga surtout travailler. Donc ça n'est pas sonné. C'est ça. C'est na moi. C'est très naturel. Et puis le big job va dire. Mais vous savez le ko la salon go bonné. OK. Na ke Mopanzi bona ke tout la susu na bodo. Na bodo. Tu comprends? Au moins pas que vous travailler. Vous sentez que vous en avez eloko mo ya ba mikolo professionnel. Na sima nango na pese bandolika na monta na tellement merci vraiment na moi pour le côté pas na casting. Mon équipe na que couleur na ngape a fona sala. C'est ça. Rôle wana. Non moi donc. Et surtout na rôle ngo pe na kozonga muke na bandeko bazwaki chance ya kolanda film wana et c'est pas ça biso face à d'abord au incarnat qui rôle na yo to sentais qui maîtrise moko ozaki nango et bona ozala agité comment et musa na ngala sala ba mubele de l'équipe a fait ça déjà bana bakoli ba musu bazo sala ba sisi ba classe na musa na oza agité comment kena ne ma bete mais poto moi ba musu bazo papa makaya ba tie ala na bana mbangu moi na retard azokatele mangala mabe. Ouais, na ndenge moko bo bat balandaka yo batalaka bayebi bako mingi obetaka jouer na Satan. Il m'a Satan to jouer bo atal boko. Mais muto azo banga tele. OK. Mais bachinga kino ngana za ange Satan yiwana na ubangeleni. Voilà. Ezelo ngana ko agiter. Mais quoi ba pe ko sali les arapé wana, tout le bateau vérité, quoi ba ko sali l'artiste. Qu'on soit mutu ko bengisa eza problème té. Mais quoi ba place ni reposer et puis à se sentir à l'aise. Et le on a pe les arapé moi makasi hein. Ya moto le bakasti. Ko bat musu ba benga ba na sentiment makaya za ko na benga vie. Ah voilà. Ye Nicolas Zolo ba ko ba tozo sega non. Théâtre za neti nga pièce musu na salaki na Vincent. Ngala no sa ka normal ta ba pièce na ti oza papa boy. Papa moi sina moi sa mwana na yo. Mais camarade ya mwana na yo. Aza mwana moi sina ni Cardozo na mwana nga mobile ba camarade bakoli. OK. Mais ndenge banda kokola to be ba moi sina mobile. Donc ngane sina na age na koma kinango na benga kaka bukilo. Ti mwana na nga pa bali na ya moi sina na benga kaka bakoya bomi balenga zo mwana bukilo la ngai na ya bagai. Mais na suka lango boy na mona ba bakati ba nini ba chechele ba biloko ba page ba TikTok tout ça. Komona ka papo wana nga sura zo bima na seka fo tala bima na kota mpango na kota la kata ndaku bakomi ka tala ekoteli ya papo zo mona na kaka ndo et puis comme tala landi papier sans que le luka ngata Vincent bimisinga ndo ba biloko to na ko sala ba prise. C'est ça. On comprendre te abimisi mutu po mutu asa so sa mabe ba sa mabe et puis rôle na za o sala na ba te na sala o mama bi mina suka tango kanga mo ko na bimisi nga ndo po kilo nga ye voilà fola linga bo kilo na kilo linga mwana na yo vraiment en tout cas moi c'est camarade ya mwana na ngai en tout cas c'est une leçon hein eza ba leçon moko o tozaka omona mutu azokolisa mwana azobenga o chéri na ngai akoma tata mokolo mais azobenga chéri na et puis mingi tomona ba conséquences ekrea ba problème yo na petit sœur na mona avec clair te bolingo na ngai kutu mwasi na opesa yango mingi te par rapport peut-être bandeko na yo ekrea ba problème ebele ba séparation en tout cas eza ba histoire moko non moi biloko yo ngolo ba ezala na mo consolate moi na sola bien avec chéri. OK chéri na nga po mutu azo chéri nga autala bo papa yo mo moni kaka tango na to sala biso na la tani après sur nos couleurs elamba te papa la taboy te tchana chapeau boy ngamo na okamo azo chéri papa na ye mais o mona ka chéri et comme sur la ninga mabe sorcier qui sorcellerie et kotaka nga bi fay mona ipe mais ça pe que papa abimanga na bana ne ya basi
bana mibali babimaka na mama na ba histoire vrai fona sango de histoire. Ok. Fona sango histoire nasa ba histoire ebele nde bato biso bazala bango bakomaka fona na moto akomaka bien tozodiscute mponga mopela akomaka mamango bascénario bato bakomaka nakomaka non ezala bato bake bofandi bozopartage okoma ye bazokoma bosali débat bobongisi voilà na neti bapansakala akomaka lule ofanda pe bato bazobule bango wana Serge luyei afanda na babato na bule fo basala ngana te histoire voilà ya makasi ok ya moko mwasi azo maltraité mobali me makasi me sukasuka akili na ye mwasi yango voilà mobali akoma mpenza donc kokonda wati un jour akeboya akekutela masani akoma na présidence okeka nda kokomela masa na ye bachiki kiala boye ndeni otetala kiala bon apesa ye $100 masa bela kilo bizwa numéro nanga oyo bia botokutala lobi mon frère tala na bona position yango ya pa na yo na biro kuna ndo lobi bon ça va yaka babimba complet fait ça dola to lobi ya na biro na suli ba lobi ayaka bombala mon frère ça va mbala moko abandi boulot voilà boulot pe na présence ok ajuki ba domestique ache ba domestique na parler bosuko mwasi la kota kinda anda kolanda mobali moko bo asala na kabine ebe pashanza bala siko ozongela ye mobali wana biko bazio mobali siko olinga ye olinga mwasi ozonga na ye et surtout que na histoire na mabito eza na kati voilà histoire ya mama na histoire côté mususu mobali akufi benako yake na kanga mwasi na ye na mobali balingaka mwasi na makasi akelaka mutabuko na bana sate eza de histoire dona luka mutu kufana tukonyango vraiment donc yi azosenga kaka mutabuko na bana sate bado isi tika ya mwasi soki okangi na makambo afrika de litika so potile okufa ete Johanna sala AVC adaya ba histoire vraie mais lelo boye comprends voilà c'est tokobeta lisolo ngo ka ndenge ozokende yango bien nakoloba ke ozosenga ba meilleur scénariste bato bakomaka bien bozo réfléchir bozo partager na bango ensemble parce que na lopoto pe balobaka meilleur scénario eza scénario oyo boza eza partagé na plusieurs personnes voilà c'est ça voilà débat au moins mindondo pa na histoire na kimia to boya te oto mone ezani na évangéliste OK pardon film ba style voilà ba nigérien to bima plaja pamba tout ça voilà opanzi teke mais eza na bato mosusu mpe na ndenge mabe te bazomibenga mpe bapoutine de l'écriture bato mosusu baza ba expert bango moto aleki bango na scénario ok papa nsala koza nani obi masunde brende mutala azokoma azolia bika osutuka boye omwa banda bande kaka atala papi akoni bato bamona kwa azosutuka obiki komi na katikati ya alile onyoso oba ba bala c'est ça obi balule wana est-ce que kokoma ba film mingi vie eza synonyme ya koyeba kokoma bien to eza peut-être chance kaka ozwaki opportunité oba mosusu bakanisaka bongo akomaka bafilme chaque semaine akomaka bafilme ebele asaka bafilme ebele eza koyeba mosala yango no kokomela okomprendre apesi vigase moto vigase akoma banzembo ebele ya vigase asala banzembo ebele apesa bakofi bajibe masala vigase akasuka azokoma ye mo aoyemba yango nani aofala bayembi ayembi mwana kanga ozomela odefa bandokoma ogatie na telefone fo yeba eloko oyo yo ozosala yo oza no menuisier te bozwi osali kiti osali table non
faut en faut maîtrise. koyeba musala après bato ngala tangiro basa bacteur voilà tout bango tout ba bacteur ba bato te banda simisa o bilamba c'est ça oyo ba bacteur après ba koma pe bazo jouer pe. mais si peut-être au balelo so autant ata 4 ou 5 personnes aux sur na bango na écriture na bango na mais na tangi déjà bato la utanga déjà donc sinon yo eza bato ba sima na bango voilà bazala bango OK na baleki pe ba sima ba collègue bazala bango bakumaka na bango voilà alors c'est makaya mayuma ndenge yo obandi yana bango nzambe na bango te nzambe na bango te obongisi sikoyo nzambe eza ngai kasi yo nzambe me na bango na monde ya théâtre ti mona anga boyo oyeba te nga na ya deuxième fois na monde bato mosusu baloba po moto abakisi mosusu babi bakisi ya bajete makaya même na groupe sans souci azalaki jete avant nabotama bamosusu babi na groupe sans souci bajete avant nabotama naka mécanicien de formation mécanicien mpenza na otcc te nga wana bafo botama avant nabotama soki oke na otcc tobi otuni bapere ya kala batakala otuna bango Pierre Bidiaka c'est moi ozonga sur deuxième fois donc naya mpona kosalaka bato bolamu oza mabe na isolé ozala pembeni na nga te obi na pe punition mais nde wa théâtre ozala na métier te osala oyo kozalaka théâtre ndenge bomoni kaka apart théâtre yo na tosala mosu na privé te naso chance te etuna ya no tapikile nga bozalaka kosala mosala oyo bolingi kosala osala yango mpe misukasuka omona nzambe bikende na nzela oyo fo ozala motu boye esala eloko oyo nga naza toli ya bamituka nasala mpe cours ya sécurisme oyo babenga bana babenga ba croix rouge me nga nakomela niveau ti ya kotya tonga na kotonga mpe pota comprendre nga moko bana na mpe ndako abyanga nzambe awa maladi ewumela te ekoti fo ebima consolati n'est-ce pas consolati tumba alali tumba moi c'est qui pas nzambe bobenganga nani abi nzambe natevesa radio te ko bana baotémoigne nzambe maladi ewumelaka te epuis ekotaka te tenanake tu mais faut hôpital mpe yo okende hôpital mais solution nanu yo mona ndako oyebi te esprit nyonso okobela mutu okobela libumu ya na esprit moko boye te ya mabe yo ti mutu ebetaka apamba obeli bumu osoko apamba ya na esprit moko ya na nsima avoke epa mungango priye olongoli yango yo moko okende hôpital moto asali moto asali AVC mbango na hôpital ntango ekoki etika libela fo kopriye nano koba te maladi oyo ebosani adresse ntango okende bopriye ata badokter akotya oyo aye bababa nakibo motu boye esili toto bakemaka yakanga nzoto ngai ata comédien ye ata soki nde ngai toyendeni esimba te nde bamosusu bayaka ti na tournage azwi bilamba no na scène ake nango ngai tozwi elamba na ngai na scène okekuta obomona ebungi esika obomba yango ebunga mpo baancetre na nga bakulu na nga bakoko na nga nandimaka bakoko nandima kutime baobeta yo makokoma na nzela te akside okufi oyo bayebi bameka nga bamona na théâtre esalama mpe po tokokaka masolo ke théâtre mpe komona mpe bongo te bakomekana endo tuna mit oyebi mit desanime nayebi te grand frère no tato ayebi ye mit na balava bayebi miti desanime asala mokonzi alobi tika kobeta moto banepala kopesa susi bayebi tosala bango tourage osimo batatuka lombo me mutu totravaille na ye aleli alobi makala otikanga bashini bono be tuna bidibidi bidibidi utabeyanga nseki bakanga to bizamba bakanga tayo vena so mutu aye oyo loyenge tout ça nga una oyebana nga te yo moko okozwaka retour nao okozwa retour no mpo nga nzambe akontrolaka baza mpe baya bazwa ba retour bazala bango baoya oloba te soni koma osala bango
surtout ba période to ba groupe sans sujet pays na wana ocha lokolo wapi ya groupe sans sujet ici ngako tu bakanga ndoki soki 3 fois boye nzo za ina ngapi ndoki te bayebika mutu moko ya bima azonga 2 fois do nzamba kanga ya bi mutu aya sala opération na ye on a disongiseli ye na mokili oyo oso osala malamu na mokili osonga 2 fois 3 fois so mabe eleki mi bakosala ota mosusu mpe ntaba comprendre oza mpe ngulu mpe eza mpe na bato mosusu mpe azongi na kibomutu boye mais so otali raisonnement mais mutu aza ya raisonnement lokola mbwa boye ndenge nini mais mutu aza lokola makaku boye ndeni yeba donc makaku ye wana bitumba pamba mais yo papa boye sera boye makaku te aza wani makaku azongisi makaku neti mikolo tolobake se makaya azongi kozonga azongi ko po mikolo seni mikolo osantike te orenouvele lisusu oyebi susu bakoko bansoki nini bankulu basala susu bakoko bazalaka la bango oyebisi bango ndenge nini botiki makambo elali boye ndenge nini oui kolosola bango mpe na kosola na bango eza mamu te tokolobela ngo awa te me bato bazotonga nde balobaki makaya boye nini yango ekomi bafilme boye azozanga su te alalaki bata moko boye bafilme nyonso mpe teke naozala nyonso te naozala eza yango makambo ndenge soki eza costume so babiki makaya ndako tolisa eza te okosimbela théâtre kisi otenga fo batialanga mais spiritualité mpe esalaka na théâtre oui makasi ok ata na musique ata na bale soki oza na spiritualité te ozala zoba eloko nyonso neti eloko oyelaki ndeko na biso buibui voilà ya misu na ye na bichi wana ngapi yangi mpo ofali tokende na bango ote tokende producteur mamu nyonso bon soki okomi na bichi bapesa bino mbongo na bino babite nga fo opesanga mbongo na ngai awa eye awa na tiki na pale après okei kuna susu po yaki brazzaville oke point noir nga na krina na nga te nafanda ye na nga mais so aye muta spiritualité alinga komona ngo ezalaki da coup moko préparé nayebi te na monda molini nabi te na théâtre obie na famille obie nini po nzambe alakisaka bato nzambe pena alakisaka eloko oyo na ntongo soki olamuki soki olali komona neti nga lobi avana bima alo te namoni bandoto moko ya mabe namoni bamami wata bamiso tina olobani wate me elongwaki déjà mpo nga na mami wata tokesolani masoloni oyebike bato bakanisaka le mosusu bazwaka bilamba ya bui na tournage nde toyoka lisolo epanzana bazwaka bilamba na ye na scène yango baboma ye misu bayiba ye succès nde peut-être toyekozala ya bui au moins succès ezali mingi bayeba te wana kuta asila mutu asilaka ya joueur mutu asilaka voilà comédien musicien basilaka te ok comprendre succès eza nini succès eza moto ayebani te ntango batie ya banu irano moko boye timo irano bato botala succès ya wana voilà bazolanda kaka kolukelenga filme moko tokozwa irano wapi succès ya mwana na nsima nango ntango ofatama mpa succès efandi pena bato bayebi irano c'est film bamotala o normal voilà mais sikoyo soki oyeba travail ozali na boulot te ok po stabilize yango sikoyo omapa mutu mala moko ok mais soki esila makaya jouaka bien tilelo azojouye bien tilelo babimisi terme wana ya tilelo pana te na bi bakobimisa terme wana ya tilelo azojouye bien yango oyo bena yeba te na théâtre ya kosala nini voilà ayalakisa neka bilamba po nini ayalakisa ne kaka lisoko wana azala yango mwana mwasi oyo mwasi kitoko boye bojoue te ocomprendre boye mwa mbalo ayalakisa nibo te bojoue ayebaka te me ntango oyebi eoza te ko succès se bamonaki bon eza mpe ebele toza asala kombwa makasi makaya 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 bato bandimaka ye vraimen te ntina musike eza motu nyonso mpe taza bandimaka na bango yo te mais sele bamusicien mosusu bandimaka ye succès te mais soki aza na tv botali kaka boye bango tipo ata azoloba neti manda chance
asala ba succès na yeme lokola yebi voilà et puis soka zo luba so TV au sentier intellectualisme olandaka mwana mobali azo comprendre aussi vie na mobo toto solo l'année jeudi nani Kofi Alibaba tala vya sala ba azala kaka via zali no mo mali kukuma ba asala blomo vie afane na pale me tala TikTok ningani nakenda wapi toza eti bozi so ba question Alibaba o ma ke mutasila rate ko Alibaba donc so tali bozi mo to te musicien sila rate OK okoli na o me areza ba déclarer karaté fa ki poto voilà non amakaya mo ya mo patisi wa ki poto ama kele poto surtout ça bato makasi ve o petit na yo na oboya ndeko beta on émission boye na yo babi oyo basili spectacle okesa nini na spectacle poto moi baesobe bakei baokende délégation mo ya 12 personnes yo moto ata idée nato bien na esobe ke phénomène ndongola mutu moko tianga alonga neti nani kuna nazoyebisa yo oyebinga na tonga na eti wana leki na ngai te leki eza problème te me akolonga nani na kati ya kati koloba te OK donc koloba te ya kati comprendre ndoko monaka ba ansi lisolo asa kuta puta ye te funa memela yaya wana mo eloko isobe peso bokutene ata kuti boto so mwana le oyo azo peso na face na ye boyi omote au peso na eloko moko boye ndenge bosolola omote non kema ekotona pena batutu bayebaka lisolo ngo ya mpona ladi esobe baza très poli très calme très sympa présent moko te na monde ya théâtre nayebi te selon et puis on répétera lokola mutu tout na kati ya répétition en tout cas au sein du groupe Lisbo omona bien aosala kaka ndenge bana nyonso bazalaka nayebi te soki azali nayebi te consolade baluka oyo nimani banda baluka pa kamara na loba na oyo loba ko makaya azala na bana te ya tokende mambo na ngai famille na ngai etali bango te po bele bayanga pe kaka bongo te makaya ye kaka boye azaluka na libanda consolade moi classe la bino atuni tu loba kombo bon entre excusez via zo kwanya webi kaka tina scène il faut kuceza la moza normal eza naturel kuceza pa mutu nyonso même ti makaya za bana te makaya nombre bana mso ayeba te babi te meka kina na bana za wana bana ensemble te maza bana na ba do bana bakola kula na kana bana consolati ndaza na bébé mutazo tanga na winner to batikali bakola donc maganga ça sala kana cour de cassation et alors ouais na kuka na biso ya justice obona ko so po hai donc mutako si on mo sali lor petit mo bali bandi ko la OK na kuka cassation veluko ba problème ko na luka problème ne ba problème ngamo bandaka ba problème ya ka pemela ngate te me biso bena na nenga mabete to na susu matapeta mo miniature vie eza parcours à carré no musala te miniature na nenga bien na nenga mabete na nenga bien ba nga bato beli bala moi to a chepe buba na danieli ba problème ile kanga songolo para na mo ba che miniature na ba che photo na nga na dangela na luka bato atina sina bolu ngola biloko na bino na ngala match ya bongo te o sino te o regretter ba boni no ba okita o tavena mulili te na tinda bato na ba ke ba longoli ya moti OK surtout ba information etambulaka o makaya ba empoisonné wana silika wana pe silika oli moni fanda na kimia nani mutayaka ko disanga na chambre nani Chaka Congo moni fanda na kimia mema matina sima pizo lokatita pamea eleka mais lelo boye vie makambo eza mo ebele na réseaux sociaux moyen na faire plonger na makambo yango ya bapolémique tout console eza mpenza te lobi na opesa réponse na yo nga aza ya na bango balebele bango mpe tout barespectaka yo ti na bamikolo batata barespectanga wana peut-être yo moto okanisa bongo po bango to bayaka babanga su te teyate eza suna ezaka kala te baotyelo kiti babimaka ya fana na kiti ya liboso na kofanda na koexplike mpe na bayaya yo ti olobaka bozaka ndoki
Obé yo banoko malade ndeki. OK. Obé yo la famille na bilo tala bobundo kia munene. Soki tembe na ina filmé par na subi batakasi la niwa bébé. Ah, mais moi ça va ndeki. Ah, moi mon palio. Ah, tila théâtre mo pe ba théâtre mo sala ya wapi. Ya wapi. Et surtout veut pas dans ring ne bo le pas comédien, vrai musicien. Jamais on le kana TV finga muninga na yo. Obo finga collègue na yo. Voilà. Mais surtout boy ndeti boy na chaîne ya collègue no Batista parce que finga sila tongo me dit pourquoi. Batista, il y a beaucoup des émissions qui se passent là-bas. Et c'est différent, hein, dans ma chaîne YouTube, bah, chroniqueur. C'est très différent. Il faut souligner ma moto. Ma chaîne YouTube, bah, chroniqueur, au bas ça, moussala, au benga, bah, flatteur. Et c'est différent dans la chaîne YouTube, il y a comédien. Mais c'est ça, c'est clair. Ça c'est flatterie. Ah voilà. Bonjour président, puis tout quand même photo. Donc flatté pour. Mais c'est différent. Là on a comme collègue Nabino. Vous autres là, vous les casos porter d'injures contre Makaya, contre Ntsakala, tout comme ça. Vous avez le haut on a la télévision. Pour na Solul Pena, Batista te, Nathalie Pena Michel na été. Voilà. Vous comprenez? On a confirmé, mais ce que ça bongo Batista, on a déjà grand. OK. On a déjà grand, tant que le temps avant grand, Batista. Vous comprenez? Voilà. Yo kanti et quoi pour te même sous ma vie, ma vie en haut. Attention, ya. On a aidé le moment à la zela ka mutu ko la ko mekana nga kusinga makabo internet. O tena miniature. Olambi on kitoko. Alambi kitoko achila miniature. Si moi ya musika faut pas lela. Ah. Nzambe alo na TV. Ya. Ba ka ngondo kite. On a écouté. Ya wakitaka pea sala maina belela kayo nzamboyo maina belela kayo shwama kokikola kanga lobi pea wangani mama yawe mama na yo yeso maboneli nanga zamboe okamatanga na putulu okesinga tina na miswa bato mama na yo makasi nanga yo mama na yo natalela bobele yeso mama na yo Flat Hotel Liseke, c'est la qualité. Flat Hotel Liseke, c'est la différence. Flat Hotel Liseke, c'est la supériorité.